Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, na kati ya masolo, ou etali mapango biso, na kati ya la personnalité TV, mosalati na ti. Toko salango, mobulo, en tout cas toko salango, tolinga kango, to mesana na yango. En tout cas, mbalamoko tozokota pona kobanda émission na biso ya mokolo alelo. Bozala toujours branché, scotché, collé pour bosala ba découverte ya bien na kati ya la personnalité TV. Elongo na votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, mosala et bandi. Toza libanda ya lopango bozomona na sima nanga environnement ndenge ezali ka on arrête mpasa environnement ndezali ba voisin ndenge batongi yango tolobara esika mabe ezalaka te esika kitoko ezalaka te de zarara likambo européen valeur na esika oyozwi bomoni na sima nanga clôture a bien mpandi clôture a bien na ngambo pe kotokuna ba voisin bazotonga mbala moko tozokota pona kolakisa bino esika toye yango yo ezali lopango eza 20 sur 20 eza 20 mètres sur 20 donc toloba 20 mètres carrés ezana ndako obomoni inachevé oyo inachevé obomoni donc ezake akoki lisu makambo te yango lobi anga akoki nanga makambo te sikana cédé ba commissionnaire bate fondation pe ya bien ndenge bozomona déjà la fondation moko ya makasi penza eza fondation ya bien yana fondation bien ezanda komoko inachevé ande kotongango na ba norme oye alingelaki mais akoki lisusu te asenini atiki lopango yango yo ndenge bozomona mopandi yango wana donc eza vraiment na ndako munene penza eza na ndako munene ande kotongango ndenge ye alingelelaki atongelama malheureusement akoki te atiki atiango na marché babi awa yakeni mosika te totuniye masolo na eza ndenge nini wana tozokota na kati tozokata ndako po tolakisa bino awa eza salon ezali salon donc installation courant pe yango yo déjà ndenge bozomona installation courant babandaki déjà kosala pona kolobake azalaki prêt na makambo ne nyonso ma akoki te akatani katani abia lokwanga na kokite na katani ya tika na pesa bandeko basa nini bateka au couloir awa tozaskoyo na ba chambre upe izali chambre donc balingaki basala na douche na toilette muni awa donc il la douche peu na toilette kuna ilingaki ezala chambre wana kuna wasuka ilingaki kozala cuisine mais akokiti abibatekela yango ati 25 000 à discuter bi bote yango 25 000 à discuter mais prix final nae alobi asuki na 20 000 donc tomeki to solana bité suka nanga eza 20 000 botala pe moi ba dépense o nga na senini na sali sur ce biso tozobenga bino penza ndako yango yo lopango yango yo bomoni pene ba voisin ndenge bazotonga ba voisin bango wana eza ba voisin donc soko zui esika oyo ba voisin na bango wana donc olandika ka modèle ya ba voisin ndenge bazotonga yo posé nini koti mutanda otongi lokwa ba voisin donc ba voisin bango na bazotonga awa ezali mopandi tozotambola po tokoma na sima ya ndako espace peu ezali
espace ezali donc espace eza pena te donc tosukeli awa na bordure oyo suki na bordure oyo yango ekei ti na ndako donc batoilette na ye atiaki yango na kati ya ndako mais eloko ekoempêche eza te mpo mopanzi oyo okoki mpe kotonga otie mpe toilette na yo ya libanda donc biso tozobenga bino kaka tozobenga bino bozala toujours branché scotché sur la personnalité TV mpona kokoba kosala ba découverte biso tozobenga bino tolela bino ya trop tolela bino yango tozocontinue kosala mosala mpo na bino en tout cas kohésite te benga na numéro ezali na bas ya écran na yo na si ya poste téléviseur na yo en tout cas okozwa biso na facilité terrain lopango oyo sepeli na yango donc ozongo na facilité kaka soki obengi biso en tout cas toza wana mpona bino tomesana kosala mosala mpona bino toza kaka toujours na kati ya terre jaune toza toujours na kati ya terre jaune na mpasa eza pe na esika mosusu do toza na même avenue na esika oyo tolakisi bino bandako ya bavoisin bazotonga toza ka na même ya toza na même avenue lopango yango oyo ndenge bozali komona do ezali lopango ya monene lopango ya mobimbama balobi awa bazali kokata bazokata eza lopango ya mobimba ndako yango wana ya monene oyo bomoni bazotonga donc mokolo nango alobi ye akoki lisusu te donc ateka mwa mopanzi mpo asala nini achever ndako na ye achever roste ya ndako na ye babi awa bazokata 10 mètres sur 20 babi bazokata 10 mètres sur 20 donc 10 mètres sur 20 tozopusana mpona kolakisa bino limite 10 mètres sur 20 kande bomoni donc bazali koteka vide bazoteka vide oyo na mwa ndako wana moke wana studio wana oyo bomoni wana yango nde bazali koteka donc limite na yango oyo bomoni borne wana esika ezali ekei ti na suka penza ekei na suka 10 mètres sur 20 2 mètres sur 20 balobi et 10 000 à discuter babi 10 000 à discuter suka nango ezali 8500 donc borne wana eketi balabala donc koto nyonso déjà et qui ezokende déjà donc ezokende yango nde batie na nzela babi 10 mètres sur 20 donc 10 mètres sur 20 yango nde bazali koteka na sur bomona mpe bavoisin aza na se wana voisin mosusu yeyo mokolo esika ye moko nde motu azali koteka mpo achever mutuka mpe yango wana ezoleka donc mutuka ezoleka mutuka ekokota mpenza mutuka ekokota courant ezali nango ma ezali na kati ya mpasa donc nyonso eza nango biso tozobenga bino ndenge tomesana kobenga bino na kati ya la personnalité TV en tout cas boya bokota tozobenga bino boye belé vraiment boye belé bino bato bozwi manger balobi bo discuter biso toza wana baleza maboko na bino babi nyonso balobaka kaka basololara on se jamais biso toza na posa na bino bozongela biso na kati ya Kinshasa botonga ndenge bolingi musali zokoba toujours awa tozali non loin na makadama ya torjaune oezo mata penza torjaune tozali mosika mingi te na makadam ya terre jaune ozomona bino moko ndenge ezaleli donc mutuka eza na facilité ya kokoma ti esika oyo penza okozwa esika mutuka eza na facilité ya kokoma donc tozali banda le terrain ezali inachevé eza na ndako moko eza inachevé
terrain yango oyo. Terrain yango nde bomoni ebandi esika borne oyo ezali awa esika na telemi eza na borne moko ekeiti esika bandeko ba mama wana batelemi eza esika esuki. Esika esuki e continue ekei tozo tambola po tolakisa bino ezaka mosala na biso ya kotambola lopango mobimba ekolakisa bino yango ekei ti na suka kuna ndenge bomoni eza na espace yango espace monene ezali espace yango bomoni ndako yango yo ezali inachevé ndako eza inachevé donc mokolo nango akoki te yango wana asa nini azali koteka yango na ndako oyo eza inachevé ezali komesurer 2 mètres sur 20 10 mètres sur 20 bango bati yango na valeur ya 11 000 à discuter bati yango na valeur 11 000 à discuter ezali sima na yango donc eza un espace okoki kotonga toilette voisin ye wana ndenge bomoni ba voisin bango yeyo bazali ba voisin bazali penza bazotonga donc lopango yango oyo balobi babandi na 11 000 à discuter prix final na ye ezali 8500 prix final ya mokolo lopango eza 8500 yango oyo ndako bande kotonga eza ndako ya 2 chambres na salon yango oyo ndenge bomoni bino moko na bilili donc bande kotonga akoki lisusu te asuki akomi limité yango lobi en tout cas bati yango ka na marché ekende po naza na posa mbongo yango biso tosai nini tobi tolakisa bino po ezaka penza mosala na biso en tout cas biso tozobenga bino po tozozela bino maboko ya kofungwama en tout cas bopusana ebele toza vraiment na bosenga na bino bopusana bozala branché bozala scotch na kati ya la personnalité TV pona kokoba kosala ba découverte ya ba parcelle elongo na votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine tozozela bino maboko kofungwama toza kaka na kati ya terre jaune terre jaune. Donc lelo penza totambolaki lisusu makasi na kati ya terre jaune toye na esika moko eloko moko eza mopanzi na ngai oyo ebandi juste esika banzete oyo ezali awa eza limite esika ebandi ekeiti na suka kuna ekeiti na suka ekoti ezali 10 mètres sur 20 eza 10 mètres sur 20 yango oyo ezali terrain vide ndenge bozali komona eza terrain vide donc borne yango wana kuna esika brique wana ezali yango econtinue si donc tu na sima kuna eza terrain vide eza vraiment vide moto akotonga ndenga lingi ezali 10 mètres sur 20 babi awa bango babake musika te bango awa na vide na bango bati yango 8000 à discuter 8000 à discuter toluki to na bango prix final na bino eza combien ba voisin bango wana courant ezali babi prix final na bango eza 6000 donc avec 6000 bazui mbongo avec 6000 bazui mbongo courant ezali donc ezali vide ndenge bozomona eza terrain vide eza lopango ya mobimba ma bazokabola esiko ezokende eza esiko vide eza voisin ye wana kuna voisin ye wana azotonga donc biso tozobenga bino kaka tozobenga bino
toza na posa na bino. En tout cas, boya ebele boza jamais déçu. Toza kaka na terre jaune. Esika na pesi mokongo nanga. Donc pompe ya mai eza wana. Mai ezali, courant ezali. Courant ezali, mai ezali. Yango oyo ndenge bozomona toza mbala mona kati ya lopango po ezali clôturé te. Toza kati ya lopango eza na ndako oyo bomoni ya monene. Eza na ndako wa moke oyo bomoni eza mopanzi. Yango ebandi sika poto wana ebandi ezali sika poto courant ezali ekei ti esika bakol wana ezali yango ezwi lisusu ekoti penza ozomona bino moko ekei ti na suka kuna esika mire ekaboli biso na bavoisin wana eza ba toilette. Donc yango oyo mire ezali sukeli awa ezali ba dalle pona toilette po toilette ezali achevé te. Donc ba dalle na bango yango oyo lopango yango oyo lopango eza monene eza na ndako ya monene ndenge bomoni eza na ba toilette yango babandi déjà batongi ba encadrement esili te. Eza na studio oyo bomoni eza mopanzi eza na ndako ya monene oyo ezali 2 chambres salon. Eza 2 chambres salon eza lopango ya 20 mètres sur 20. Ezali 20 mètres sur 20. Donc lopango ndako ya ezali achevé te ezali inachevé. Ezali 2 chambres salon. Eza 2 chambres salon. Bomoni bino moko na kati eza 2 chambres salon. En tout cas ezokende mukolo nango akoki lisusu te azalaki dessus suite ya confiance oyo apesaki epa moto yango wana alobi. En tout cas vu que aza dessus atiango kaka na marché yango azotekango. Bomoni ndenge ezaleli bomoni ndenge ezaleli penza wana ezali sima ya mopanzi eza na sima eza ndako ya 2 chambres salon. Bomoni bino monde eza na kati eza penza monene babi awa babandi yango 15 000 à débattre. Babi 15 000. Babi 15 000 à débattre. Bango bakena ba musikate alobi sukanae ezali 12 000. Sukaneza 12 000. Bomoni bino moko ndako ezali eza ndako monene. Eza pe na construction ya sika. Donc eza ndako sika babanda ikotonga. Eza ndako sika. Bomoni bino moko construction eza esika. Donc tikali mwa babiloko ya mike ko pavé ko bongisa na kati c'est tout. Courant ezali donc poto elekeli bango vraiment liboso ya porte ya lopango mai ezali ngambo na ngambo baza ba voisin. Babi biso awa tozo benga bino kaka to bengi bino po toza na bosenga na bino. Toza bosenga na bino en tout cas boya bosabone boya ya trop toza vraiment na bosenga na bino balobi avec 12 000 tout est possible. Merci, merci. Il y a trop Nabandeko, ba abonné à la personnalité TV. Merci Naba membre et soutien. Il y a la personnalité TV. Merci na Ambessi Bazabakana. Il y a mon général John Kimbambu Badiva Wasudiagi Voix Mama Boko Bank na 4 à London City. Arlette Matoko Liswanzambe. En tout cas, bah merci. Il y a trop na Binonyonso. Merci. Il y a trop na Mama Doris Lema Fumuna Gazi. Il y a la personnalité TV. En tout cas,
ba merci na bino nyonso oyo bo vota bo pona obozaka branché scotché na kati ya la personnalité TV. Merci na ingénieur Metintima azala kiona na sima caméra pona ko zwela bino ba imange ya biloko nyonso obomoni na mokolo ya lelo. En tout cas merci ya trop biso na bino tozo continuer ko sala mosala kaka ndenge ezalaka ma tokokoba komonana na ba émission oyo ekoya na sima.